Coucou la famille, c'est encore moi la vôtre, Miss et Miss Daniela Omokoko. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, Dieu fait grâce la famille. La famille de Miss et Miss Awakande to solo la kande to pesana ba conseil, ba motivation toujours. Ba appel nabino nazwango toujours. Ba triste réalité nabino obolo bananga Miss et Miss betali so nanga pour édifier batou beteli so nanga pour aider batou ba benga batou ba aider nga na ba commentaire batou ba aider nga na ba kozwa pe décision parce que kozwa décision mutu moko tant susu na kokate na za na posa ya aide ya bandeko ya la famille de Miss lisola ndeko na biso mwasi ya lelo eza aza na posa aide kakate mais aza na posa a conseiller biso parce que ya subi likamoko ya pasi na kati ya vie na ye. Notre sœur c'est une grande sœur atala ngai atala biso atala Miss de Miss nenga pia ba conservatrice réalité na ye. Et puis la sœur m'a appelé à partir de Kinshasa a bengai précisément na limité donc to bombi 40e rue na bombi wana mais azana limité azalaki mwasi ya libala mobali na ye nzambe abengaki ye mobali na ye akufaki mobali na akufaki na lisolo nini aza mwasi moko babana mobali na ye depuis des années bauti na mobali na ye na pasi bauti na mobali na jeunesse esali ke nzambe asali bango grâce babalani na mobali na ye mobali abali ye baboti bana bango 4 na Kinshasa bana ya mikete bana basi bakoli et ko sala ke tango bandaki bolingo na mobali na ye bazalaki bien na basemeki na babokilo bakochela bango kozala bien mais comment na temps moko boye bokilo na basemeki bakomela kendenge moko boye kama ndenge zalaka. Mais la sœur abandait toujours kochana se abandait koboya ko kipe ba makamnyo so ndenge zalaki pour mobali na ye aza vraiment mutu mo aza likundi na famille na ye mobali na ye aza mutu oyo nzamba pambola na libota na bango mama na bango achaka pe motema na ye na mwana na ye mama na bango alingaka mwana na ye ndeko mobali aza mutu moko munene na azalaki mutu moko munene na Kinshasa azaki na ba business na ye azalaki cadre quelque part. Donc famille na ye asungaka bango et ça la toujours bien mais koko manatant moko boye ye na mobali na bavanda bien talaka bakoisi bana bavanda na bango bien ya le haut et le bas ba toujours ko bongisa mais comment ki na temps mo boye mo ba mes attentes comment mo ebele bobala soyi na moi signé mo ko mso alobi madame mama azana posa aya kota la biso mama ya papa ya tonton na biso ya défunt tonton azai ko va na bandundu ayena leki na ye ya mwasi leki ya tonton o ya kufa ya mwasi bauti bandundu abike bakoya abisi na mwasi na bakoya bali ba ya otala biso bamona bakoko na ekala amona biso ya otala libota na biso ndeko mwasi alobi problème ezate mage bazaki na mo ba problème na bon entre ba bali na couple abi problème ezate esali pe ke mobali atindi mbongo epa mama na ye na bandundu mama na ya bongami na ndeko na mwasi baye tango baye koya na Kinshasa bavanda ki bien Miss de Miss na mbaki bokilo bien na mbaki seme ki bien mais après quelques jours seme ki na bokilo ba koma imwa façon na baneka kondima bango po na yebi famille ondenge zala pe na yebi bango nde bazalaka na baneka ko tchana se parce que mama bokilo papa bokilo nanga kufa na tikala kala mama bokilo donc na linga kaeka kandenga zali et puis côté nanga naza na mama nanga mais papa pe akufa biso mi balé babokilo toye bani famille nanga bayebi bango bien famille na bango pe bayebi biso bien poto bandi kala Miss de Miss taka moi nanga liboso na âge à 27 ans donc dans la bana 4 mois nanga liboso bani na 27 ans donc toye bani malamu mingi bokilo to mi ko vanda bokilo komi ko tchanga siko contre attaque soki na lobby na tozana ba domestique tozana ba bonne pour mobali zaki vraiment na mbongo nazaki nazapena mobali nanga pena nzamba pambola ki ngamo pena yaki na ba business nanga na yaki pena ba makamu nanga na simaka ya mobali nanga et komi ko sala siko so na tindi ba domestique ba sa musala boy mama bokilo a intercalé seme ki ako intercalé ba ngai d'habitude ngamo na sala makasi na lambe ya mobali nanga biloko na ya mobile nanga ngamo na lambaka esala ke moko biloko na ya bana to biloko ya ba domestique mususu to ya bata misala mususu ba bon nanga mtalamba mama bokila komiswa moni bon na zolamba omona ye mo akoti na cuisine abengi leki ya mobile nanga yo lamba pona nini mama lamba kite boyeboy wana ngana kena ba business na makambo osala mais na lambela toujours mobile na pona nga ba bonne balamba mobile nanga te bana na ngai basi bakoli na bango mo bavana pa nanga mo bavana pa nanga te donc bana nanga bazana bango ba indépendant
et ko sala ke mama bokilo ko mi ko telemelanga bokilo ko mi ko telemelanga se meka ko mo telemelanga oh na ko isa mobali ngabi oh mais ozo remarquer comportement ya mama te échanger tala mama bo etala bo moi samba ikande ba sola mobali ah ya solo na beta bango kaka na beti kaka et comme ko continuer la famille abi Miss Demis c'est comme vraiment ko continuer na ko sola na mobali et comme incompréhension mobali komi oh te mais na isa ki obeta bango kara yo po nyozo landela mama yi wana ka to tikai na ye ngala vana apena bien ya mama na yo ka boy ya papa eza rapport na zo pesa yo eza rapport mama na belle-sœur na belle-sœur combo boy en tout cas nazo comprendre so bango te donc soki eko simba te c'est mieux bazonga na bango batika ngai kimia na ko isaba na ngato va na yo ndenge to vandaka mobala yo kaki troisième tour et comment eko discussion et comment qu'il faut ma discussion abi Miss ngai naza mukolo c'est vrai que to soanaka mais to na ba ko soana musu to soana e bimarata na salon te to suka na chambre biso za na Kinshasa mobile nga alinganga a respectanga nga pe na do respecter mobile nga mais to kuma kina na libala mo njeli bana mike ben compréhension moko boy porte pena enda kuna biso fongwa maki to kuma na ben compréhension makasi ozomona donc na komi siko ko sona mobile nga bi mais papa ozomona te ke na ndaku na biso komi na quelque chose boy oh mais non soki yo moni moyen te yo mutu foti kabiso abi olobi nini oh mais yo mutu foti kabiso otika ba mama ba vana bango kimia pona mo do Miss to komi na compréhension ba langage mo komi bizarre to lali na kanda wana na butu na tongo na la mukaboye to continuer sur li kamwana na ba 6 heures na ici papa en tout cas réaction na yo ya lobby en tout cas j'avais pas aimé mobile na ngape mais je te dis mais tu veux me déranger pourquoi tu me déranges wana Miss bandi ben compréhension tant combien compréhension discussion mobile comment le banangai tout comme moi été kanga biloko kempa bino ya lobino nga ko kanga biloko na kempa na bisote ngai muto obimsa na ndako azate polibala na ngai eza ngai yoko ko bisanga te lelo bano basi ba koliboye bano yo na biso mwana liboso to na 27 ans yo akoloba na ngai bongo en tout cas Miss et puis ça ko swana mobala ko motalisa ma famille na biso ndenge ya sala ka ngape na ko motalisa ye et puis cette discussion nzoka tant biso to discuter wala mama bokilo azoyoka na belle-sœur bazoyoka subul biso na kati ya chambre tozo discuter na mobali mbala moko kende boy wana ye pe bien yo pe kende so ba tout so ba sala noni kende kaka kende na sa posa te entouré ki ko ganga nzoka kaka malobo na lobaki wana Miss nzoka ba mama bokilo bazoka makamnya so mobali ya ke mobali abimi tanga biminga pe na lamuki wana na ba 7h 6h 7h et quelques na soko na bongami na koti na cuisine tanga na koti na cuisine mobali ake musala nga na koti na cuisine bina bana osala biloko kolia pona mobali na ba semeki na bokilo na ngai na bandi kolamba sisi kolamba wana pe papa nazobonga mponga mon pe fona bima opita ba partir ba 11h 12h fallait na bima na yo kaka téléphone sonné na yo ka bato bazokanga bazoloba makenda azoba allo batongo bazo répondre te allo na kati na moi sous deuxième télé appel allo nazoka so na yo so mutu mo azoloba nga c'est nous avons besoin de c'est monsieur c'est qui exam boyebi monsieur moko boye komone boye pona bombi vraiment komone boye wana yabi oui asali nini oh tozani à l'hôpital maman abouaki téléphone tant moi ça la abouaki téléphone mbala moko agangi ba domestique ba ye na mwana bango mbali azaki wana aye maman qu'est-ce qui se passe azui téléphone allô ba esi que tozana papa boye kombo boye na ba identité asali accident na voiture na mutuka Oublie mozab na hôpital moko munene oza na Kinshasa ba hôpital okai koma na Kinshasa babi to bandi ko ya ba lati wala ba onyo mama bo kilo na ba onyo ba bimi ba keta ba komi kuna ba yokuta mobali à la goni na coma ba tuni ba docteur ba meko expliquer ba voiture déclassée totalement déclassée ndeko moi si alobi abi Miss naoki cher de pou naoki makila nzoto naoki nzoto langa soki ndeni na be na tindi mwana benga pe kota famille na ngata ba yewana mama bokilo na kati hôpital moi izate ba jeto makam koloba mwana na ngai koloba loba nazaki motema kokita nazolela nazobondia ba mama na nga ba ndeko na ngai kota ba famille mama na nga ba yemba to vai na ba hôpital 2 jours mobile na nga kufaki tant mobile akufaki zaki pasi Miss ya ki pasi nazongi na ndako tant tozonga ki na ndako mama bokilo na nga vana kana mabele abia okota na kata ndaku te akova akana mabele azolela wana tinga ifona bimisela mwana na ye nazongisela mwana na ye po azali kondi na bango aza baoba na bango na bimisele parce que ya yoka ki tant tozoswana na lobaki na mobile na ngai ke bima so ba ko tuta yo kende so ba sa no ba sala na yo dans le langage wana yango ya kangi yango lobi na ngai mama Miss pesa ba tu conseil keba
Oui, Miss yebisa bandeko eza conseil onga na opesa parce que naza na expérience le kambo ekomelinga. Yebisa bandeko basala très attention. Tango bato bozo swana, tango bofani na ba colère, même na ba couple, boyeba maloba ni boloba tala likambo ekomeli ngai. Likambo ekomeli ngai ya pasi na bungisi mobali na ngai kaka bo mobali ya vie na nga. Mobali wa boti na nga bana papa bana ngai. Libota na ngai na bavandisi famille ya mobali na famille ya mwasi, il fallait to futa ba amande, ba futi ba amande, basali ba saki, basali ba cérémonie, ba bike soki liwa wana euti epai na ngai, liwana mobali na nga ko umela te na kolanda ye soki pe utaki kota famille na bango balobi ekoumela te ekolanda bango do basala ki ba cérémonie na malgré makanda na nga malgré colère na nga malgré tolobana na mobali na kata motema na nga nazalaki na motema mabete ti lelo mobali nenga akufaki depuis année passée nazaka na ba prière na voko sabana na nga me famille mobali na nga bazunga biloko nyonso babotoli biloko bakobotola mais bien parce que ngai pe nazaki femme battante nazaki mwasi ya koluka nazaki pe na ba business na makamna na bande ko sala yango o na vai nango pona bana mais toza toujours na kolandela pona problème bana po bana bazana droit il faut bazwa pe moi quelque chose na bango mais Miss nga nazolela na lela ti lelo letanti nazolo banga zolela abi Miss na lela ka mobali nanga pasi nanga ezaka mobali nangai c'est vrai que nga pe nazaki mabe maloba nangai mais na lela ka na nzambe la famille de Miss na meki ko swana tanti na biso na meki pe ko kabule conseil na ndenga na ko kabula conseil la famille elonga na loba la mort et la vie sont au pouvoir de la langue même la Bible nous dit ça. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Maloba o tozo bimisa. Malobo eko condamné yo, malobo eko betisa yo, malobo eko boma yo, munoko kaka eloba makambo ebele. Nzamba sa biso grâce. Tozaka ba maîtrise tant okoma na ba colère. Ezana maloba mususu ko loba. Yo ebi ke lobi na okaka. Mais diable lokola tourna katambola. Bato mitema mabe lokola bazaka pembeni. Ayoki aya kotina sima maloba wana lobe komelo problème. La sœur na biso tant so subir kaka. Donc a subi ka to ko bengo lokola envoûtement parce que to yebi pété pour ya zobo ya na koloba mama bokilo makambe belebele mais to yebi pété soki mama bokilo yaki na mission nini to yebité soki seme ki ba yaki na mission ni po bazaki na bagia bazali na bon pena koloba na te to yebité motema mutu nzambe kam ta yebi mutu suba ko ya na mission na ndako na bino aye ko détruire ndenge bo se comporta ndenge bo sala bo sa su yango te même batu misu ko mona téléphone ozo sola na mutu mo okomo sola na mutu mo na téléphone zoka mutu wana zo envoûté zoka mutu zo linga yeba qu'est-ce qui se passe dans couple na donc yo komo bete la camarade connaissance mutu mo be masola couple na au moins be beaucoup na ba guerre beaucoup na ba problème et ça me la biso beaucoup de fois na relation mo be beaucoup na ba pire boy na ndako eningali ba papa na ba mama tous akana ba temps ba dialogue tous ala ba temps ko yokana ko pesa na ba kimia na ba couple na biso parce que ba mission ba tu mingi e ya kaka pona ko diviser na ebisi bino la famille ndeko moi si azana passe alobi to solo la to loba na la famille de Miss tout ça là très attention ba papa na ba relation na biso ba mama boye ba toye ba malobani to so bimisa tant to koma na kanda tant to koma na koswana maloba mususu eko pele biso eko mema so makamoko très grave desi o ekomeli ndeko mwasi bi Miss opesa ba conseil na linga kao na sepela kana makasi ozana sagesse mais na ina baxelo sous un plus yebisa bandeko na ba jeune fina mikolo bazala très attention tanga na bungisi mobali nanga mobala vie nanga kaka boye na koma na souci ya ko sarante na pasi tension ya ko sarante na koma problème estomac ya ko sarante depuis mobali nanga kenda. Voilà la famille triste réalité na biso ya poko ya tongo lelo ya ngwana nzamba pesa biso makasi kaka to ba ndinga ovana na ba relation na ba famille na ba connaissance na bato. Merci la famille, que Dieu bénisse tout le monde, je vous aime beaucoup. Coucou la famille.